001. C'est le Scrum. Après, n'a évité ce qui possibilité au la vidéo, ça la biso bien au fond de la vidéo. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Matika Somo. Ouais, bon séjour, hein. Non, Bicho, ça va. Zamazo Sunga. Malgré Aérobo qui est déjà 21h, 22h juste. Donc, Bicho en États-Unis, tout ça déjà dans Bicho, et voilà quoi. Le Bicho a déjà 15h. C'est comme si résidence à États-Unis peut ou mais les pour aux en résidence Europe, États-Unis, c'est toujours des problèmes. Non, Bicho, nous avons passé tout, alors moi je suis dans la situation, on va voyage et puis voilà. C'est très important au vie de tout l'India. 50 ans à na poche, mon salaire déjà confirmé, Batupé, Balinganga, et voilà, donc c'est ça l'essentiel. Ouais. On se laissera pas faire. On se lâchera pas, on lâchera pas l'affaire. C'est comme si il continue et j'ai le monde bandol Obama. Nango kaka menzo gande ju continuité, au lâcher pété, au mitiki pété, bah ça continue toujours avec du respect et na savoir-faire, na boulot toujours sur place. Ben, dis-moi, je vais lâcher pour laisser la place à qui, et puis je vais lâcher pour avoir peur à qui, et de qui, voilà. Natobeta kombe awa esali osonde no raisonner ce soir. Non, mais combien il y a parmi bon son, il y a carrière nanga, où ça la rage nango par-ci par-là. Il y a Kopoto, il y a Osana, il y a Kopoto, il y a Osana dans l'univers, donc voilà. Voilà. Merci beaucoup. Côté l'élève, s'il vous plaît, partagez. Les lots Batuba Hollanda, États-Unis, comment, bon, pays qui est résident chez Ali, mais certains, certes, au Kindarapé, Air Moko, pour un tournage, tout ça là. Maintenant là, but, il y a tout aux États-Unis, toujours famille ou bien, tout quelqu'un a rythme, Famille, boulot, master, net lobby, j'étais emballé. Avec Banatu à New York à la maison, on a là qui 5 heures na binokuna, vraiment, toi qui nombreux n'a parlé, et puis voilà. Et les locaux du Faina Gobeta na Mbuka Moko, Cincinnati, je crois. Cincinnati. On a annulé parce que j'étais vraiment fatigué. Koya, 2 jours, et puis, Gobeta, on a annulé. Tout ça, on a Nicolas Koya, et voilà. Ah, Namoni, j'ai salé la Suissesse. Ben Kimvolo. Ah, mon en Suisse. Il y a à Paris, ce gars a été. On a méchante. Merci. Ben. Peace. Ouais. Ouais, Mathis, je suis là. Ah ouais, pour Tchabango, le beau, on a Tolo. Déjà, idéologie, et Kotaï, déjà, sur le marché, et puis, mais c'est Nathalie générique, et qui est bien, il y a des commentaires, il y a des félicitations. Mais Naïba, et là, comme vous avez dit, le beau, on a Tolo, solo, wana, zobeta, wana, nazo bate, bazou, nyata million, ça n'a bêté le solo. Donc, déjà, solo, Isa Tolbert, mon jeune frère, un très bon guitariste de mon pays. L'équipe a incarné Baflam Kappa avec le respect. Il aime vraiment il aime vraiment son boulot. L'invité qui est, il était dispo. N'a qui Jim pour la guitare basse. N'a qui Avril pour la drum. Et puis concert artistique Ezaki Chiri Sente. Il y a Poli Kore Gitsatina. Yepe Azalagiwana, Abetaki, clavier Chiri Sente,
Mbunda ezaka jeune frère na ngamoko makasi ngana Thierry Santé. Mixage JP Kiss l'ingénieur et puis mutanda ozwa biso son legi na biso moko azaka na studio Ndiaye wana vraiment encadrement ezalaka kitoko tobandaki babulo yango na espace côté espace Ngindu avenue mo ya pembeni nango studio mo ezalaka na tobanda kotravaille na baninga 2 3 4 jours pour la cohésion pour répéter des génériques. Vraiment, ça a été comme des frères. On a loupé plusieurs bilans de bêta. Mais bunga na bas studio, baya qui vont avec le cœur. Cette fois-ci, il faut tout bêta vraiment générique mi balai à moto pas donc one way. Donc il y a bangwana tout bêti et je crois que Jim a comment en États-Unis. Tout ça qu'il y en a. Ngaleki nanga Vibra Carole il est par là qui on a donc ça peut ba idéologie ba animation monsieur payé monsieur payé Thierry Santé monsieur sunga mona sali Yasina venanga wa depuis maison mère aya qui on a pas na studio a pesanga ba créer belé aya qui peut pesanga ba animation aba idéologie animation oyo to sala il faut trop développer on a ndenge va kitambo donc ça dit tout développement au déon Zaiko, Wenge BCBG, Wenge Maison Mère. Tout qui est dans la musique, il y a un dosage à pas. Ça dit que Bana to Simba et Kauka. Tout qui n'est qu'à la machine kaka. Très qui n'est qu'à tchoukou. Si y a un moni, ba challenge belé, ba petite bazobina. Mais on a challenge vraiment il y a trop de challenges, il y a des filles, bazo poster, il y a trop de challenges. Mais générique, on a les autres comme en mode morobo, on dirait générique comme trop synthé. Mais yo zong si ma solo de banda yo kana pour ba générique c'est comme ba soliste c'est ba kana sauter. Mais so ba moni depuis synthé de dominer. Mais yo zong si ma mutsa yo ka solo zo bimandingi zaki vraiment. Et so tali to beti kitambo de ngonga ali kichaka ezali. So tali Wenge zali, Zaiko ezali, BCBG ezali, Maison Mère ezali. Donc ça dit mélange wana et ça dit que to bimisa fruit ya biloko zoyo ka clavier ezali. Mais clavier pe eza na place nango, o il faut bima, mbunda pe eza na place nango. Il y a système oyo ingénieur des ingénieurs JP Kiss asali pona ko pe sali susu flash ya musala kitoko. Voilà. Yo monde aux sentir promotion ça avance ou comment là parce que yo mon peut faut sentir être au babi bende na yo pour combien tout le bas combien misali la promotion yo moko combien bima qui a bimi mbamo le jour abimi je pense que c'était à décembre si je me trompe pas abimi amikendeleli donc on dit combien na kanda misali la makambo ye moko. Non, mais sur tali promotion déjà, Nakin, ça passe. Naba émission à Kuna. J'avais essayé de passer en Afrique numéro 1, mais on dirait musique Nabiso Oyo est comme une moi catastrophe parce que une musique à machine, il y a wan et comme Bocheka Raboye Betami. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mais déjà na Kenya ça passe. Na Tanzanie, ça passe. Ponton, ça passe. Déjà, ça va. Donc, mais là, quand on dit que na ba doute pour kalaboila biso ba biloko na mona Kinshasa so beta te mais ngana Benin ça va Ouganda. Moi si tu veux je peux t'envoyer ma vidéo au Moutavanda c'est le tous les cas si tu veux je t'envoie ça hein. Na Kenya ça passe à tout moment et voilà. Babilo wana okosa lelo bana okosa ndeni. So même yo mo so ozana peso komba télévision au beti au monde bimu que c'est le les gars qui tel jour. Et voilà au bana okosa ba ndeni matika so. Ah okomo bosa okomo ba manga ba idéologie. Ozana ba idéologie au bino bola ta manette ni ozana journaliste bola ta manette. Et puis ça fait clair, ça dit que filmé. Ah,
Non, Moussa les salami kitoko. Et puis les lots dans des moments générique et bêta. Il y a un générique qui est un groove et un macambo et vandi. Parce que générique est un qui non. Il y a un sara qui est un bêta dans baba. Il y a un minute au générique ni bêta dans baba. So que qui ne va pas qui non. Tu vas dans ya tu vas qui c'est léo et belité mais tu vas qui. Modérateur n'a pas bloqué ma message. Zong c'est là un commentaire s'il te plaît. Et bloqué un message pour moi. Allons-y. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est ça. Donc ça dit tout ça, Moussa, il faut ça la bien et ça la clé. Mater noir, batapote, ou Monica Rakim Bilinga, bon, au Tcheka na mit, bon, grand maespa qui parate, tika bamba bundara na sekuna, ba onde ba yo kabiso. Ngata msusu, nga ero nalanga na États-Unis, toi 15 heures. Toi 15 heures na USA. Psycho Yves Sanga, Yaza Viewa Zoliani, on continue. Madame Nabiso, de toute façon, c'est pas tout le monde qui va m'aimer. Hein. Ouais. Je suis même pas, je m'en tape, et puis voilà. Donc, c'est très important, tout ça, les Moussala Gitoko, bah tout, bah aussi, bah tout, bah lobby. Et la roue, elle tourne, hein, et voilà. Voilà. Naoki na suka générique Bandalon a toujours Bumbo. Otiki moi 3 communes. Hein. Non, bah commune là parce que tu veux dire soit bioutu. Soit bioutu. Et ça déjà Ngiringiri, Bumbu, Selemba, oui, voilà. Il y a un moment où Ngiringoto, Nini, tout. Oui, Bandal Ngamoko, et voilà quoi. Ngamon a dit que Bandal. Voilà. Thierry Sente a vendu vraiment qui binda pour qui Sente pe. Thierry Sente qui binda. Thierry Sente zarama Odéon. Ba Kolombonda. Bato basala mbonda. So kaba ke ba yaya lunda. Ba juna mumbafu ba nogo na bango. Ba ya na bango da kuba Kolombonda bango wana. So na kena ko zo Thierry plutôt pesa image muzuzu ya animation. Yango moni parce que à part qu'il lobby lundi, Tobi Misa Bumba Moko, mais générique Moko Pending et Zawana, et autres Kalissus Kalaming de Ogadon, c'est-à-dire qui tambo Bumbu, Selembao, donc allez bongo lo Gambela Bumbu Selembao. Ah, Madiga Sogo. Baleki, aujourd'hui, pourquoi de Zongi Bongo? Parce que Baleki Bazou soit terre, comprendre l'animation au niveau salate. Animation c'est le mot bien, babine sakate faut la cam do yemba ba nyamu. Ou bien ça la mutu o yemba ka ba biloko na ba yemba na te. Biso ba animation e sala biso ti lelo o mona raki net ngani na boy. La plupart des animations na wana il y a eu un concert à Keblack, excuse-moi. Il y a eu un concert à Keblack, il y a eu un concert à Chakola, il y a eu un concert à Chili, Maison Mère et Betty, Eritia et Betty. Donc, ça dit que ça se voit que non, tout le monde a ça la boulot. Na boulot, tout ça, tout servant à la population. Na rafier, na wata na vandi boy, ni na vandi boy. Donc, ça dit que, si on a damé, ça dit que na zuma na bougi mal les mettre, na kodisi. Et puis voilà, donc ça dit que tout ça, la grand boulot. Et l'eau, basala neti ba bakitisa mobalo bake ba boulot wana ezaki c'est parce que c'était à maison mère. Ndé so ba en plein wana mais bino mo ba départ na bino rien du tout boko karaté l'eau mo te donc kaka si c'était pas nani oyo ayoka dodo te. Nani oyo ayoka koma lekole na mokongwe nana ayoka ngote kolandaka ba ignorant wana te ba ignorant na ko faut pas kolandaka bango c'est-à-dire bango bazaka mpona ko déstabiliser ba esprit ya bato ngai na sala ba animation soki ya pendant na ngi maison mère 10 ans
So tout ni ba collègue ba biso que non moto azana ba animation et belé et bien sur la maison mère ti lelo na bata record. Biloko ki o te asala ko na maison mère sala o boto na sala comment l'école toi t'étais où? Na brousse non. Tu étais là. Tu as sala comment l'école yo agi wapi? Tu as sala ki dodo ozagi wapi? Ezali ke batu o balinga ko lembisa ba esprit ya batu. Biso ce que moi to lemba ezate parce que to yebi boulongo. Parce que tant balobaka wana balobaka bayebi ke eza ba animation ya Cléo Mudasala. Peu importe qu'il y a na maison mère, eza ba animation ya Cléo. Ba animation oyo monaka ya Tutu Kaluji. Ndombolo ya Tutu Kaluji. Ko imbiko c'est Cléo. Boba kusonga classement yangama c'est Cléo. Basele ba mama sele. Basele ba mama sele c'est Cléo. C'est-à-dire que biso banda kozwa temps ba masa na biso bandeko na biso badadi mayala boye bovandi bondo bosser ba animation. Omemi yango na mouvement ba créer danse oye raso na fula talate a fuli makamuga ndenge zala ba animation c'est pas que non il faut que to que nous ba droit d'auteur nango yango moni ba vie ba bangaka ba ya koloba ote net ni la landa fi na biso rambo comment il traiter ba misi ba nani ba tala ko batu mongo ba ya kandeni c'est à dire que vieux moi c'est un azo bota nini c'est à dire que bon nous la Congo de toute façon bazwaka batala kuna na valeur te mais biso moko to mipesa ka valeur parce que tout ça là ba grand boulot o endingisa mokili na batamo ko makino ba bill ki ton ba longwe et luketu e bon baba avant to koma wana na linga gitango moni ba jeune frère bana oyo peut-être te quoi tant yo beta musique ba bota maintenant te ba chakola wana banani tout événement oyo leki nyonso na Paris awa na basala minene ba répondre plus que de Cléo et ça qui ntango vandi parce que na bandaki ko sillonner lisusu na challenge momo a mindele na kemo na mindele bazobina koyi miko basala ngo challenge mindele ba feed Congolais qui ont été Color King, bienvenue à toi. Le Mikolo Koutou, il y a une série de Serbes avant dans l'Angleterre. On a mon ami avant dans l'Angleterre. Tout ça, la challenge, on va celle et maman celle. Serbe na biso moko pe boya aza star comme on a Théodora. Ba semblé ka voir na ngara celle ba maman celle. Maintenant, tu es bon, toi, petit, tu comprends? Et ça, on a donc je vais passer là et on a pour na bango. Namoni Jonker a commis que Azalaki na grand arena ya Wera abikri oye les kaki zela yote petit Azalaki te donc oui gangi saki salmo bimba de quoi cri dans Azalaki te. Mais papa, on gagne ça na babiloko ebele. Babiloko ebele oyo ki yango nde mutu ba animation oyo eza makino fa et bon so ba boire bamba bukina sembe ba attention perfection bon so ba boire ba kielele ngongi eta tata ema ozomona eza bulo oto sala to randa vi na biso munene to pesa ye oto zaki dango soki bango bata maison même balobaka bongo gloire à Dieu tant pis mais soki ezaki boulot au biso de sala to yebi ke na boulot de sala yango ne mutu et comme ça biso bongo donc carrément bah tu faut pas remercier à biso hein, et voilà. Merci à toi 110 choses, je te salue, merci Color King, je te sens passer le Color King sakana biso no sakana biso mais plus 10. La maison mère, Isaki mini privilégié Bill Clinton. Mais après des années, tu dois comprendre que c'est Léo qui pesait plus que Bill Clinton
la maison, mais parce qu'aujourd'hui, ça fait au moins 10 ans, bien combien de temps depuis quitter la maison mère, bato babina kaka c'est le na ba étranger, ba répondre ba cri na yo. Bon, pour la ngai non, mon place ba répondre cri à Bill Clinton te. Non na yo kate. Donc c'est le toujours immortalisé na libanda plus que Bill Clinton. Et pendant ça, Bill Clinton a toujours na faveur plus que yo, mais les lots qui ont Il faut bien comprendre que jusqu'à aujourd'hui, si les Camerounais respectent Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o, il s'est donné corps et âme pour son pays. Ta vie, pour son pays, c'est pareil comme moi. Je me t'ai donné corps et âme pour qu'il y ait des fanatiques, il y a maison mère, babina. Babina, et puis il y a des combats, qui non, phare à phare, tolonga, soyez bisanga. Bako ignorer mutabo indegen. Bako zwata nanden. Animation nini oyo webisanga lelo. Baya mado ya e cartonna ba monde entier. Mais je pose. Comprends? Ba kribo ya bini sani mais je pose. Ça dit que mai ya fleuve les kaka. Et ça chemin nango ki Djibouti. Et Keiwa pe Keimbo kaboke salibo et puis voilà. Donc c'est comme si c'est Léo dans le monde entier babunda kaka c'est Léo loi to sina ndombolo kaloji ba crinio se tikali non na okamote. Oh baya mado bebe tamara nango ba kripe bele ba muselo be tamara nango ba manini na betongo bebe tamara nango ba o tolo basiko kino e koko di koko. Wana Color King abandi ba Evre na e. Merci à toi Color King le maréchal. Le maréchal Color King. C'est-à-dire que wana koko di koko ya ba animation. Oh makino soki bete babi ça c'est le Congo. Et elle est babi Cameroun. Même si le président est là, mais ba mona Samuel Eto'o. Et elle est babi Congo, ba mona Nonda. Elle se balobi o nini Nigeria au Kocha o nini donc ça dit que tout ça là va boulot mati et malgré n'est tout les là ça sème parce que aujourd'hui tout volé va facilité ba vie na biso ndenge za na ba déclarer na ba mbunda na ba drum na ba guitare ba déclarer tout ça dit que y a un moment de ba répétition. Il y a un orchestre au monde à terme sous 20 jours à Zobeta Mbunda. Pour Mundela Talagate, Mudabetaka. Au monde à faire la mission Ramba Zobeta guitare. Au monde à Massa la mission Fanjo à Zobeta guitare. Pour dire, si ba déclara, bilogo bateau, ya bateau babeta. Ta vie, ce qu'on a quoi bon, biso, tokende. Au monde où Balabaki Makambo brigade qui est brigade dans la procédure Vinsoni. T'as vu comment Kofi a minimisé Yango? Kofi a minimisé Yango, a bossani yé moutaloba qui oué à phénomène, à formateur. Mais Kofi a minimisé Yango parce qu'il y a un concert na hippodrome. Soka meki ko boya ki, o ya le babilo ko petit tikila Yango. Osomon, soka meki ki no ba hôtel milay ba yandu le na été et consommer biso to souhaiter ki concert wana hippodrome à la concert moko qui et bimsa fi na biso Rambo na grande porte ça dit qui icône des icônes à salido ça dit qui a icône na temps paiement mais ce que ba fi basaka na moment ko sacrifier biso fi bakana ça dit que au mona maki no era zolo ba makambo ngo azolo ba maki no ba petit ba bandeko ya ça dit que ba bisoté ça dit que ba mboshi ba fina nga somono to boyana ba krio na tadiki basi na mangi na mosebi ba oluka ba led donc ni ba fazer moko boye to ba zo ya ba orchestre et voilà ça dit moi parenthèse avant tout son na lisolo moi parenthèse comment na somono na Koffi Olomide et c'est que ndeni par rapport à ba proposition sur somono tena ina aussi mbaté jamais ba kokuta melelo pour na hippodrome tout le monde somo na répétition abini ina vina ye bazo yambana ba osala boisa que ndeni ces amours vrais sincères pour na ces amours vrais sincères pour na libela c'est bon
Mais si les mot pour l'hippodrome, je suis désolé. C'est très important. Ba vie na biso ba yebi ko respecter biso te. Ba droit d'auteur na biso déjà yokande ba lo barake. Ba kriwana bango banda ko pesa biso. Maintenant ni mutabwa ki ata on de pesinga on aime mutabwa ki. Et voilà donc ça dit que maçon j'écoute trop na monde andoulé et tout ça de toutes ces façons. Ngai, meilleur souvenir, il y a Bakri dans les non. Moi, j'avais tapé 13 ans que je parlais pas avec mon fils. Et les jours où Petit a un concert à Tchakola, devant 40 000 personnes, des jours devant 40 000 personnes, les petits m'avaient écrit à Renoir, Boulingona, Père Naé. Badroa wana, toujours, te, DSLC. Vous avez la pakana na ngote. Mais dis-moi, ce qui n'est wesh, t'as tapé l'enfant ou quoi? Voilà. Salut. Non, moi, on a dérangé, on a fait maman, il y a une case à l'enraille. Ah, ce bêtier, bah, au cas, moi, partir à au de boulot, quoi. Voilà. Donc, ça dit que honnêteté, ça vraiment été la musique à Congo. Ndenge ba vie ba zoka biso bo mwana, ba ye ba raté ki to kata pe ba chiki. Mais ba sala tout ba traiter biso kaka neti ba n'importe quoi, ba merde. Or lelo c'est vrai que ba animation ezali, ba animation de soki chamukwale, oki ndombolo, oki koimbi, oki kotiko mona ki yango de teka musique ya Congo. Ba vie na biso to ba déclarer moi façon moko boye. Ya ko récompenser biso ata na mbongo te mais ya ko ba ke ba petio ba sala ba gablotin bango ezalaka bango kaka. Bango kaka. Yem dane ko boka ba cri, yem da beta mbunda, yem de si ko ba no beta on est Voilà. Voilà. Baza rapide mawa bonso ba oloba. Baza rapide mawa ya komona ke baleki wana basala biso misala. Yango mona ngati lelo nakokaka ko oyoka bota. Désolé bato bazolanda biso. Donc c'est ça musique à Congo. Faisant un problème, il y a ignorance. Merde dans des. Azali. Va chez maman. Allez, c'est fini, va chez maman. Allez, viens. Viens regarder. Allez. Va chez maman. Allez, c'est fini. Ouais. Tous on est la prise, c'est bon. Donc c'est ça, il y a un moni, la musique à Congo. Babilo, musique à Congo, sozo tala mona. Thomas bobanda oya bapoto. Bozozonga. Oyebaka sa semte. Bino moko pokendo déclarer le roman photo. Oui, baka mais oyebi ke soko ki ko déclarer ba mona neti o timbeli makambo moko boye. Oyo ko sala ke même tu beta na ba concert wana au mona magino na salle ba yo pesa bino papier mo bo remplir parce que obeta na salle wana. OK. Mona ma ba récupérer kaka ba kati ba boaki. Oh. Ah oui, c'était comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, gloire à Dieu, la plupart des artistes, ils ont de papier, faire des tours en Europe. Moi, loko et Kotaka. Et c'est ça, hein? C'est ça. C'est ça, voilà. C'est le charge. Namona relo moko bo. On dirait batiki la ko penati. O bat ba compana tina ndenga na compana lango. Batiki la ko penati mo de match betami tellement makasi mingi match ngeke nil. Match ke nil comme il faut que na suka color king babi bon.
le maréchal penalty yango c'est le mutazo beta bato musu bazo murmurer kuna ya kokokate c'est le azo penalty ya alerte générale meilleur son jusqu'aujourd'hui ya c'est le scrum ou ya travailla donc tout le monde a isu ba bill te to oui ba tout te ku bazalaki tout le monde a isu bato bakendaki te parce que eutaki okabwana na ngonga wana de marquer kebo bazo sala pe bango ba répondre pe quelques cris na yo kuna mais alerte betaka liboso tilelo alerte koma le roi munduki yo moyeba kozaka na test moko so esimbite awa bato bapesi bien sûr même na orchestre écoute nazalaka banda ondima mate mais nga tellement que baprai na nayebisa nzambe bimisanga na libula bakosi oyo yango moni na frappaka terrible jusqu'à aujourd'hui kombo evanda animation evanda soko ye na alerte soko kei na oya prémisse oke na nini to c'est-à-dire omona ke naka na kanda na bobi bawenge basobe fela tika ya bana bamiyeti na beta babiloko wana en colère na beta babiloko wana en colère donc c'est-à-dire fana tikama omoni soko beti okei otikima mama na lidusu et voilà. Donc parce que le voisin qui au Pesimbomba boya alerte banda na show et suka na show bat va vendre raté babi na jusqu'aujourd'hui na ba fête na ba nini de ba fête nion sur ba partout à l'aide générale beta. Oui. Mais parce qu'il y avait des très grands guitaristes comme il y avait un très grand guitariste comme Flam Kapaya. Michel Bass Bazalaki, Mimish Bazalaki, Kakol, wana coréen pas ça. Coréen Bazalaki, Mosika Sika Bazalaki, ça dit que l'équipe est trop solide. Et une équipe ça dit que ceux de Tchébal et de terrain, tu vas donner à tabou, entraîneur en aider à Sir. Qui a abano, gagner na bango. Et voilà. Et voilà les lots etikala d'archives. Maintenant, on a posé question mon robot. Morceau yakapaya ezozonga. Moi discussion mo bat basaki na bando yo kabango. Baloba eza cri ya bill. Morceau habité eza morceau nde kapaya nde mutazo binisa yazobe la kande mutazo binisa. Siko toloba ni kapaya kwa de tolobeza cri bill toza kapaya nde mutu. Ils ont boulot de ça parce qu'ils ont en gros c'est Bill Clinton Flam Kapaya mais c'est au tali même côté n'angapi Flam après ça va signal bimbi bidi bidi Shabani Nunda bibi kwanga ya mzuzu Flam abenda yangwana ça dit que Flam apesaka toujours animation valeur et lo moi munene soki pour accompagner on automona mikolo to betana ba sanzola woni solo bimisaka na bia moto azalawa na bimisaki tsensi na leli mais bon aniata pasteur atom saki na coin akokita ke bata na coin côté kuna mais bato na kina ba commentaire bato baleli babeza nkaka kolo nde drumer banda obala na tamisala na adoration trop mo kakola ta mo kapa ya talaki na ite ça c'est kai drumer yo mona ite choral mobimba bagi da joie voilà. Communauté guitariste étant guitariste atiki guitare moko comme pambola ça dit que ba pambola ba zo longole ba milimo wana uti na pa na biso donc moi j'étais trop content qu'il comme mon frère nanga aza ko exercer ba luya luani ici là ti et nalingo beta toko tala na moi lisolo mo ba studio nde et c'est pas ça kuna nde bondo sala neti solo wana jou kapa ya beta mo se rappelé na bozaka ndeni na studio solo wa utaka ambiance nini zaki wana ya kapa ya kanda
Non, mais Flamme, en gros, Flamme, c'est un bosseur. Hein. Flamme, Azam Mutumoko, Kolia na guitare. Kolamuka na guitare. Kolala na so asudumuki guitare. Ndenge moko na maître Zing. Bah oui, bangoza coach, baba artiste. Baza na grand frère na bangozo ya bavon. Comprends? Flamme guitare eza bilei na ye. O wana mona kawana. Eza comme na biso zaki to fasé mo kaka guitare lelaka liboso na bango. Biso to ye boye. O kata biso na ndia yo wana boye. Ya zo travail biloko mais bino bokina bino koluka bambonga mabanga bokolia na bino na nini même na mikili ye comme davanda ça dit que 5 ans comme le roi robot ça dit que musique makila na etamula donc ça dit que makila na etamula donc makila na isa musique makila na isa musique donc ça dit que Azam, tu peux avoir des horaires, mais c'est un bosseur. C'est un bosseur de fou. Dans 100% à boulot de monde à la maison mère. C'est Flamme Kapaya, on a coordonné na champ, na ciment, na liboso. Et l'autre cacha maison mère des bat discutara c'est japonais Flamme Kapaya retour ça Kapaya ou japonais dans les cacha maison mère en gros c'est Flamme mutabima cacha maison mère japonais beta de na wingi mboka lia abeta de na wingi donc ça dit caché au wana ya que Flamme ta créé yango manoko baye bachi maboko to kumbeli makambo parce que japonais, c'est un très grand guitariste. Oh, abeta bamboka mboka babiloko belé belé. Mais c'est Flamme tazaki loko là, likonzi. Un commentaire, voilà. Ouais. Quand to lobawa, azo manqué bino po, a manqué bino te po azakara mais a changé de la bongol ni motema. Un jour pour croire na o tika musique comment ça il a peine Nzambe. Bon papa, destin à mutu et un Nzambe. Oh, tout ça na mokili oyo Nzambe mo alobi ayebi lobi na biso to koma banani so to sala nini. Donc ça dit que ko sambela ya mabete mais na mokili ndi dozaka boy ko sala bato mabe mingi ti ko sala bato mabete ya on est très important et voilà quoi. Mais c'est comme si on peut ça bato ba concert bien mais yo mo sala bato mabebe. Au pika bato trop. Ko piquer bato c'est-à-dire na balangage c'était na façon de parler na yo par rapport à batmusu so na bakando beta ba pic ba actualité muso ba polémique muso ekota ba journaliste ba zo en pas na. Oh, j'ai art de parler hein, mais qui dans la rancune ya mutu. Non, pas du tout hein. Comme les jours où je voyageais avant jour na ngena Katasuki à Paris. Nagenda okuta dans Katasuki na Paris et pas Patrick Massidi. Tu vas nous damer, Liban on m'apprend qu'il y a un petit qui faisait les shows. Les petits on sait qui nani comment il nani petit nani Mignon Abraham, oh il faisait les shows, il me cherchait à Bengai Papi Volcan tout ah Papi Volcan béton ouais nani bon. Moi, je voyage demain, j'ai pas le temps. On a 6 heures de vol à Osala pour New York City. J'ai pas le temps, mais un jour, on va se croiser avec ces petits. Soit il va s'excuser ou il va demander pardon ou il va me taper. Parce qu'il y a trop de blagues. Bah oui. J'étais là, au calme, na bureau, papi, Volcan Koti, ou non, petit nama bengi, bon menacé à Zolela. Zolela. Au moment qui m'a songé à haut niveau, n'a pas dit que je boza batu, au boye chouchou, bobé tinga bominga, a ozwani, a problème.
il s'est abattu la visa nae ngani na mwana mbuku oyo c'est-à-dire qu'il n'a pas 3-4 biloko ya moto pa na ok na garde à vue na obima mais ce pe na koseli makambo ce pe caméra za nango peti o suka ango ba nango ba komosana bango ba biloko na ba sentiment bazoyi bateki ba répercussion ezala ko bongela mutu baye babomi mutu osuka Nathalie na yo eza manque à respect Petro Mignon Abraham abengeli ngai papi Volcan papi Volcan mpe lokola mutu na biso on avait parlé au calme na yo si mais non tu peux pas quitter akosi eloko mongo po akosi domba bazobeta ngai nini donc pourtant baya batio po ale eki na télévision ke Mignon Abraham abeti sur atembo nga babeti nga zansi na ndenge nga okoma na réseaux sociaux ngai Saint-Denis eza zone oyo j'ai des anciens otanova na bango na Courneuve il y a des anciens otanova na bango na Clignancourt il y a des anciens otanova na bango ngomona nga na France natambola nga moko nazwi métro nakewa nazwi métro naki Corbeil nazwi métro naki Villeneuve nazwi métro naki wapi natambola nga moko omona te mutu moko ayo non toi viens on va te okata msu mwana wana mwana ya bato moko ba ancien moko donc c'est un peu ça petit asala guerrière aki osala ba connerie na ye tout ça ni et bon il y a pas folie de grandeur hein. Ah ouais. Ok, réaction par rapport à l'émission et les cas qui ça fait au moins un temps de quoi on a joué na me composé il y a Bill Clinton nenga boya qui tutu kaluchi you ça rendez ah bon Bill Clinton est d'abord un homme petit kaluchi Louengi Cédric na respect mon frère na benga rao Cédric obenga ngape yo pe mati te c'est pas bien ah c'est da okomelanga bongo te yo pe c'est pas bien quoi répondre c'est le scrum Bill Clinton déjà kaluja vinae et na ba boulot c'est vrai que bango na ngiringiri ba ebi ngana ibamba makamna bango te ndenge eutela mais ndenge toyebeli na ancienneté na poto biso respecter ancien neti ngai na boy na ngoza pe na bakri na ngeza danger na respecter ka kaluchi na respecter ka vie non na respecter ka vie bébé vie juna mba na respecter et ça sert à rien ya OK na ngoneti ki yo koma leki ya koma mukolo koma leki non pas du tout et biloko mo faut ko arranger yango mutaza la propre calme na coin na e. Moi, avant, on se tapait de carats avec Apocalypse. Mais après Apocalypse, à comprendre, tout comment, tout bien, et voilà. Même brigade, on ne parlait pas. Mais après, tout comment vous causez, tout, et voilà, ça ne sert à rien. Babilo, quoi, il y a manqué un ancien comme Kalouji, respect. Kalouji, c'est un ancien. C'est un mouton, il a fait pluie, il a beau temps. L'animation Congo, donc ça dit que Bill Clinton a respect belé au plus à tout Kaluchi, voilà. Merci beaucoup Célo. Toujours continuer, toujours on attend vraiment belé, toujours les cas par rapport à ma question c'est le scrum et ça na elo mon actuel na landaki batwaromo traité au mingi ingrat. Namoni ti petit fali azotanga bakombo ya baingra par rapport ya fali pupa alobi neti seleo aza ingratitude nini oyo selo bato ba traité to basé mingi na fali pupa oyo osala fali bato bayebi te fali asala yo oyo peut-être yo ozongisa te opesa mokongo tokoma na elo ti petit fali ya traité yo ingrat tango mosusu
petit bakoma otinda ya kosomba ba vaseline ayela bango nga peut-être batinda nga nasomba vaseline na nazwaki naboye kokende kosombela bango parce que eza biloko ya mabe et puis c'est tout hein. Oh bordure. Mais nayebi so petit tamosi bango oyebisa kende osomba vaseline asombi nga sikoyo ezaki nka naomona déjà so oyebisa nga kende opeye vaseline naomona déjà tala ngaya oyo otinda kopele vaseline po asala bikobo na ye ale ngai nabima moto akende kosomba mbeli te ngai te nga na mokristo mwana kasha Jésus. Et voilà. Tu sais, les musiciens congolais, ils envoient des petits na sauce mobo oyo et koki ko boucher marambo belé et pas ba pichwana. Les petits azo la boulot na e ndinga azo sala. Ba o bazara na e ba pekisa e. Ba pekisa e. Ba pekisa e. Babikisa na bango ya. Babikisa e kaka, babikisa kaka. C'est comme si asitaka trop kombola yo, mais toujours na kati ya mabe quoi. Ngai nde mayo faiblette o bayebisa ye. Ngai nde mayo faible o bayebisa ye. Il faut tout d'abord bino moko bobekaka ye bokokaka ye te me ndenge nini botinda nga tamusa koyokela nga mapoka na aleki mais jour esalamaki no bacrampon ya tweba ezwi ye na tacle nde akocomprendre mais qu'est-ce qu'on va faire petit déjà baotinda ya somba na ye vaseline aokende opeye bon batibola yango te basala ye busala va travailler comme ça petit à Zobangoué. Mais la musique à Congo, oyo, biso se tout le bar parce que on a bossé, et bossali voyage tant sous l'art na yo a tourné à souka aux 8 et tika la peine à mon voix. Ça dit que j'ai le droit de parler sur maison mais parce que bah ma tambi n'angé là des petchouana. Ah ouais, bon, ils ont sentiment jardin. Sentiment jardin. Et on s'est calmé, on s'est calmé. On s'est calmé, voilà. Continue parce que ils ont comme un moment trop quoi, tu vois. Tout excès de nuit. Excès de temps, bébé Zambabouya. Musique ezaka ndenge yo so mono e utu baima makaya na yo e mais ça rondeni batunes bakoma ka toucher yo bato bakoma yaya bote ba émission like belé date zate iloko zo bimate ba émission koma ba date na yo chat date zo chat ba no mona biso aka boy parce que ba bangaka oyi bandule oyo ba musique oyo ngai tangi seli oyo na boya obeta musique te moto moko loué salle ngai na ye kaka na potani wana tosali ba promotion non tu veux me faire jouer tu mets de l'argent Mati tu mets un paquet tu es bigi awa apocalypse salut à toi toto tanga peka kombolo na grama yes mbote na yo. Tu mets un paquet, naebi ki, tu peux répéter, tu peux faire la promotion, tu peux inviter les baninga, autant que bazana ba Londres, na banini, bagoya et consort. Mais il y a un concert kakaboy. Bon, ngana ozu salle, yo ya kabeta musique. Ben papa. Nandegini. Pour les combats dates, c'est comme trop, hein. En tout cas, Attends, na ba mariage, na ba bar, na inongo, na Goma, na Itu, na Inkisi, na Gisasa, na Vani Boy, na New York.
baobeta nga kuna okota bibende bazobeta nga na babara kuna bazobeta nango na bibo bazobeta oyo ezokotisa no bibende donc baza na temps ya koyebisa nga te il faut kotya date te badate yango yango wana gaz fabulous bazobeta gaz fabulous bazobeta bonga so na beta na obeta te mapesi mosusu bagaz mawete babeta so na beta na obeta mais faut moto ya kotya eloko sadi bainvité bakoya bazala satisfait c'est dans une qui équaliser à Belgique il faut avant dans hôtel moi séjour dans 2-3 jours moi répétition tant à Rozonga a même pas naïs monter ta noko na o asumba moi basango foire toi obeta na hôtel noko moni soke silite ngai ndi na komana mikili li futa compréhension na kokango suti na lingaka to beti to silani souvent minga na perdre mais baninga wana baki na sango ya bien. Mais aujourd'hui producteur moi à mon année lobby les mai juin juillet bon c'est le ngana na paquet na ngai na le placement ata il y a 400 personnes, 500 personnes. Apocalypse Mobuka, bakoya pe ko accompagner au sélectionner ba Apocalypse, ozu batimayo. Ngaso na dachi na obeng sana ba Apocalypse, na ba CNN, na ba brigade, bana mindeni boya to nyati loko ba to nyati loko. To panzani musique eza nango pas si grave, mais il faut qu'on organiser ba moyens. Il faut organiser des moyens pour que tout se retrouve aux hommes. Lelo, vu que la poste a commis Moutouba, c'est la campagne. Peut-être. A commis objet de manquerie, quoi. Voilà. Parce que, organiser qui, Makambutu, na budget. Papa, 3 heures du temps. Pour rassembler 400 personnes, babi na basepi là. Et salini. Et surtout, c'est le scrum sur la zone normale. Tu sais, maintenant, ma blague à part. Et puis, c'est le non, on a Michel ou quoi fanatique. Tu discutes dans la balabala dans le coin. Tu sais, vraiment, blague à part. C'est le scrum, Bachelier, Nini. Taron Licom. Bachi théâtre de gymnase wana soki nini wana soki 400 personnes wana soki kilo bravo c'est Léo pour na ngai na ebi ke c'est Léo so akobeta bato baroya po ba cri na yo c'est Léo kutokoza oyembite ocheka ba générique bato babima batoki kasi pona oyebisa ko moni jour ata to bete na arena bato bayaki ba beti na momenga ta na beti te histoire lobe e comment beta manani Yayo. C'est le abétité, c'est le aboya, voilà. Donc ça dit qu'on connaît la ZIC nous connaît. Ça dit que toi, on est lourd à la musique. Bah, préparer randoule, et puis voilà, ngata Bercy. Soki mutu aza na mbongo na ye ache Bercy. To bandi, ba koya wana ba mona makino, kimaki kaka. Voilà. Mais il faut oser. Matière. Mais cette fois-ci, 2025, 2026, bon, na Ochalibaya. Ochalibaya, il faut mutu oyazali a kobimisa mbongo. Et ça, il y a qui na kosi mabongo na poche. Na ki loué salle mo na beta non. Vomina fa na ngai shida ibula abeti nga place moko so na di shida ibula so na mbongo ma signé salle moko abeti singai oya sana mbongo ayebi ke naza amoureux à la bonne musique oye oche
publicité promotion ba chaîne ba makambo tout pas to leki to beti iya we bisanga chadat iye mungu nanu kutu kusumba ta CD ya pamba asumbate awe biso chadat ndi Amswa nga babomisa yo ba fanatique ba biboma bango mongo bali babomisa ba mona ta bazio balukela ba fasa nyonso ba ozo te bazo kata kuna ba biboba wala ba fika so ba biboba ngate